Matondo bandeko balandi ya émission tokanisa mbote na bino yonso bandeko bokopesaka biso ntango tolobaka biso liboso na bino toalaka be na ntina si ya kokoluka kozongisa conscience ya moto moyindo ntango balobaka République démocratique ya Congo est le deuxième pays le plus pauvre etungisaka makanisi ya biso baitoze kozala conscient. Tango balobaka plus de 10 millions de morts na est de la République démocratique ya Congo etungisaka makanisi. Tango balobaka Afrika bayindo batwaka biso bakobai po ya komeka ba vaccin po ya komeka bankisi etungisaka bino bisika bofandaka. Tango bakoyebisaka biso mandoki bayaka komekela kango na Afrika etungisaka makanisi na biso peme makabiso na koluka kokoma bongo ba conscient nini tokoki tosala pona Afrika na biso. Tango bakoyebisaka biso ba virus oyo basalaka bayaka komekela ngo na Afrika. Tango yo toze koyoka lelo balingi ba exterminer bayindo. Tango yo toze koyoka lelo loposo pemba kani extermination ya ba africain. Mais nini toze ko sala na yango? Toze ko zwango slogan? Toze ko zwango slogan? Toze ko kanisa nini? Tango toze koyoka maemaso mana maze koleka. Bandeko balandi toyambi mwa mituna mingi na manake lekaki ndenge torobaki parmi biloko weze kolakisa fruit ya colonisation église mosquée na mokuse ba religion importée bandeko ba réagir na kanda bakomi mwa mingi ndeko ndombele loba yonso okoki koloba toko permettre yote osimba ba religion to bonzambe fotite mais nakosepela koyebisa na bandeko wana ponde kondombele aloba akozwa permission pa inabilité pasi po boze ko kanisa boyebi to boze ko maîtriser situation nzoka yango te réalité boze ko prôner bonzambe moko importé oyo esala ba nkoko na bino baumbu. Mais curieusement moto yo akomelinga wana ndeko ndombele toko permettre yote loba yonso okoki koloba mais toko permettre yote osimba religion pour nzambaze moko mais ndeko wana pese parmi bato yo bayaki kotikela ngai to batindelaki ngai ba vidéo soi-disant il y a racisme, il y a décolonisation baseko buka baba babiloko aseko koma décolonisation. Mais soko to bandiko lo babiloko e salaka to lo baketo salaki coloniser parmi biloko wana to ko bandane loko nini rondaka bayindo faible nini oyo rondaka bayindo faible. Mais tango ronzinga kwa ndimi ko zwa baptême le 3 mai 1491 andimi ko longwa nzinga nkuwa koma João I balobaka traité d'amitié João I roi ya Portugal. Mais roi ya Portugal atikala te ko koma nzinga nku nde akomaka João I. Eko banda wana mpasi ebandi. Bayindo bayibaka Yesu te. Bayindo bayibaka Yahweh te. La preuve on est ba missionnaire wana basaki kotambola na Biblia na loboko ya mobali mandoki na loboko ya mwasi.
Soko boy kondi ma Biblia, batotoli masasi. Basala carnage. Nde ko bozena mikili ya poto po nini bino pe lokola bato bazena Afrika bokei ko kuta bango bakolomboka basedonaka na bango na nkwiti te. Bokei ko kuta bango bakolomboka basedonaka na bango na mvwatu te. Mais nini ezeko sala bandeko baindo bino bokei kaka ezaleli oyo ba imposaka bino awa. Yango ezaleli bokumbe pai na bango. Po nini bokopie ndakisa na bango te. Ebandeli banda na Genèse ten Apocalypse lisolo ya yo moindo ze wapi te komitu na motuna te polifeleze ko sila yo te bandeko tolobaka bolandaka manaka oyo sans tendance et sans parti pris soko boti tendance soko boti parti pris boko comprendre te et kozala contradictoire boze ko sepela na ba ateze ko salema ba ko ici ke ko ya Léopold mais soko ba ko ici ke ko ya roi Léopold mais na christianisme faut quoi ya na christianisme faut quoi ya naze ko tuna mais ba dirigeant ya Afrique face ya biloko yo ezeko lekalelo na mokili position na bango position ya ba dirigeant africain pona bamboka ya Afrika bilembo ya ba colonisateur pe telema tolobaki na bamanaka tosali oyo eleki Belgique soko batelemisi roi Léopold pour Belgique balaki ba bola balataka mama dofolo mais grâce ya ndoki wana ya Léopold nde Anvers tongami nde mboka yango tongami lelo pe Belgique azena économie abetaka pe tolo azena économie azena mbongo azena na balengo do oyo bapia na République démocratique ya Congo ko banda tango wana babengaka Congo belge bango bazena raison batelemisa moto wana ezelo la bana ya Lyon baze ko kumisa mama na bango ya Lyon po kangeli bango soko 5 mboloko na mokolo moko baze ko betela mama na bango maboko bana ya Moyibi basepeli na tata na bango po bimaki butu bato balali atoboli ba mire ya bato akoti na batole ya bato ayeli bango équipement ya ndako ya uti ko iba abuki ba coffre fort ya bato ayeli bana papa tokomi pe bato papa yaki na mbongo lobi to kosomba mituka mais boni na bato yo Moyibi akotelaki ba joi pe lisusu tango babetela Moyibi wana maboko yango ezeko leke pai na biso na Afrika ezena bamboka batelemisa bikeko wana ya ba colonisateur po ezeko zila nini po elobelaka nini a titre ya histoire ingeta falaki ezala bisika moko bato batangi na ino histoire sima bakei kotanga lelo na bahome politique na biso bayebaka ke tokoki kosala eloko te sans Belgique nalandi ndeko moko esalinga pasi aze soko parmi ba conseiller soko ba chargé de communication ya président Félix Tshisekedi alobi toze ko faire partir na Union européenne étant ba esclave à Union européenne to étant ba collaborateur ya Union européenne yango wana mental ya ba homme politique africain yango wana mental ya bandeko ya diaspora ndeko moso abengi ngabi mais ndeko Ndombele yo lingo zongisa biso na période de vase clos toko qui jamais ko se développer en tournant les dos na loposo pembe mais ndeko na yebite vraiment tant moso pebo bite longo botangi ezaki plus po ezindisa nda Afrika mais botuna naino tokoki ko se développer en tournant le dos na occidentaux na l'homme blanc ndengo komela kingai matondo
tofandi na homme blanc wana na loposo pembe wana mbula nini banda mbula nini depuis soko 14e siècle ndaze awa abakisi nini na bomo ya bayi okoloba nanga français moyindo akoma koloba français moyindo akoma koloba anglais eze bankota okoloba nanga nini moyindo akoma na ba titre graduat licence doctorat master alesali nini na société africaine société ya Afrique ya ba africain toloba ndenge wana société ya ba africain avant kokutana na loposo pembe na société africaine oyo ezelelo na bokutani na loposo pembe société nini baindo bavivaka na bonsomi société nini baindo bavivaka boelongo bani polelo bolingi bo grave yango na cerveau ya bana bozé ko bota ya bana bozé ko encadrer ya bana bozé ko kamba que salome blanc loposo mwindo azenil mais avec ye depuis 14e siècle plus de 5 siècles ensemble moindo salinini moindo bakisi nini soko zeki boumbu soko zebale so bisuka ya dendote soko zebale sayo makoso te soko zebalati sayo mikadi ya tombola te nazaka na ndeko moko na sololaka na mwa mingi ya ebisaka ngai ndeko ndombele esengi bokota na etumba soko esengi bokota na mandoki ya ze téléspectateur ya fandi etumba ngo concerné yete ya ze moindo te il n'est pas congolais non plus amiti na ebite ibenge wana komi ko former biso to kota na terrain non lo kwa makambo yo ezoyoka te bokoyi kokota bosali rébellion mais nani pareil à rébellion na kosala lelo rébellion awa na République démocratique ya Congo polo poso pembo anyokolaka biso aze awa ndeza bandi koboma bango toto kosala rébellion na ebite na bokambe miyane songi nzira fumukuzu ke muzala mpanda na ngola po esala nini po ba rébellion yonso esalema na Afrika e offensa kaka bandeko bayindi bandeko balandi to se comprenaka moke to se comprenaka tolobi pas chez po bayindo bazali komitia ba spectateur batala na musika etumba oyo batala bon total esike kosukela te eze message spirituel oyo eze kokamba physique soko tata lobi na douceur tata lobi na douceur na mwana ze koyoka te suka fimbo yaka suka fimbo ekoyaka lelo toze kopusana na 2021 kita na mokili bolandi kuna ndeko ya roi ya Belgique alobi bokenda kosenga bolimbisi epai ya bakongole ndeko moka bengi ngai na tongo information à vérifier kuna lekaki na mikili ya poto na chaîne nationale bato bafandi ba dirigeant ba homme politique bafandi pona problème ya bosengi bolimbisi ya Europe na Afrika alobi na ngai abi eloko etikaki ye président ya Chili tango azuma aloba alobi Belgique bo register te bokenda kosenga bolimbisi mais esika tokomi bobandeki kolanda fumukusu takala na bino pe bandeko balandi tango nesonga nzira ze koloba mindele bakosenga biso pardon il faut pe basala réparation ya préjudice causé mais mingi parmi bino boze komona yango mais on dirait zemie bimamoto na mokongo impossible
oyo baloba fumukusu wana ndoto ya baba oyo baloba fumukusu azali kolota ya kotala moto na moto aloba oyo aloba mais sika tokomi ebele etuluku ya bato tokomi komona ke non nature eze koimpose nature eze kosimpose bato wana malgré mandoki malgré technologie avancée malgré yonso baze na yango bakomi contre ya koya kosenga bolimbisi epai ya bayi etumba na biso ebundamaka na molimo oyo emonisamaka na mosuni accomplissement kaka yango bomonaka assurance nesongi nzina fumukusu ke muzala mpanda na ngola bakozalaka nango na etando alobaka biloko mosusu ozwi yango sur le plan physique olobi metato oyo ameli nini ingeta otali mosuni yango moni yango impossible po mosuni eze limité tolobaka na nzoto ya mosuni okoki omesurer longueur okoki ozwa poids na ye moto yapesaka 1m87 1m92 moto yapesaka 87 kilo moto yapesaka autant de kilos wana na mosuni mais molimo eze illimité molimo eze illimité bakalkulaka ete po aze mopepe lelo kokalkule molaya mopepe ndenge nini monena mopepe kokalkule yango ndenge nini yango wana esika biso tolongelaka etumba sur le plan spirituel eze conventionnel loposo pembe baboma bayindo bapia bayi tokoki te todemere baesclave de génération en génération 1921 ntango fumuki mbango ayaki ezalaki tango ezalaki eleko ya bosukisi niongo mpe bayaki pour la réhabilitation totale de l'homme noir. Fumuki mbango batelemi. Mais lelo bayindo ba reconnaître Fumuki mbango. Toze ko poussa na centenaire na bango. Toze ko mono. To attribuer yango na nani. Soko makambo ne songenzi na Fumukusu kia muzana panda na ngola bazaki koloba na mokili. Eke kendaka kote. Ndelo tout le monde a comme journaliste pour interpeller, pour rappeler, pour tchola. Mais le kona makambone songanzi la baloba, bazé koloba, eze ko bala na nabile ko bien tango, nabilembo ya tango. Moto akoyate azongisa matondo, moto akoyate kota na philosophie. Mais etumbo eze ko engager biso yoso. Tant que nous avons badui vaccin lelo, ya bayindo eze poison. Tant que nous avons ndombele propre na makila azete. Mais tant que nous avons ndombele propre na makila, tolobi bongo par rapport à nini, libumwa tata na libumwa mama, mais babandi ko kabola biso kala. Ba memaka 37 000 familles na déportation. Na tango wana. Bongo soko bande ko ndombele propre bazalaka. Soko bande kona yope ndeko zeko landanga propre balaka. Voilà la raison pour laquelle tokoloba ke tumba na biso eze ya biso yonso. Ya biso yonso. Tango bazeko ya koboma, tango bazeko ya koluka ko exterminer. Bande ko balandi bomiti atenga évêque, nga évangéliste, nga isoko ba titre ya pamba ba pesa bino po ya ko détruire kozala na bino moko. Tango bazeko ya kokana ko exterminer Afelika bakotala te ozala moyin soko moto ya lingomba ya sommeil ozala moto ya protestant ozala moto ya catholique ozala moto ya islam oze moyindo bakokana ko exterminer yo ezena bandeko ya islam bakolataka mikadi ya tombola ezena bandeko ya église de réveil soko de sommeil bakolataka mikadi ya tombola ezena bandeko ya catholique oyo bakolataka mikadi ya tombola ezena bandeko tango bakotindaka bakisi expiré mais na pharmacie wana kaka libota ndeko ndombele ndekendaka kaka libota ya Fumukusu to kaka bato ya religion africaine nde bakendaka kosomba te na bato bakokotaka catholique na bato bakokotaka église protestante na bato bakokotaka islam bango yonso ba se retrouvaka na ba pharmacie kenda na bopito kutu la preuve en est okokuta kaka ba biblia na ba mitu ya bambeto. Cela explique que etumba oyo
botia yango te ya bana ya fumukusu, botia yango te ya religion africaine. O makambo na bino, tala papa na bino azoloba te oze moindo. Oze moindo. Tango babwaka kabiloko ya mabe na mopepe. Biso yonso to respiraka yango. Biso yonso ekozaka biso ditoro. Tango batiaka biloko mabe na mai, biso yonso to komelaka yango. Me bomituna, bato yo bakumbelaka bino bonzambe soi-disant. Bato yo bakumbelaka bino nzambe na Biblia. Bato yo bakumbelaka bino nzambe na Coran. Misala na bango vis-à-vis na bino ezeni. Misala na bango bato bakumbelaka bino ba mikanda wana. Yango na zeko insustene leko to komi bandeko to bongisa message. Bandeko ya église kimbangiste. Fumu Kimbangu n'a jamais été un christianisé. Wana tolobi na 1921. Bolo bate azalaka catéchèse mais pour nini mondela kangaka ete tambaze kuna na protestant pa ina ye. Pour nini mondele akangaka yete avant 1921. Tango wana ze catéchèse. Mais falaki 1921 Fumu Kimbangu Segusa Nengwa Kiatondolo après le 6 avril. Après le 6 avril. Fumu Kimbangu Salimbu la bonina côté. Pour mondele ba s'immobiliser. Cours de guerre. Pour bakanga moto yo atikala kozalata na bayonette tena na loboko na to na loketo na ye. Basambisi soko cours militaire wana eye ko sambisa Fumu Kimbangu. Pour il a interprété la Bible de sa façon. Pour nani bolingite baindo bazala pena nzambe na bango. Baindo bakokoma ya bango buku esantu. Bande ko balandi to landaka na ino jugement wana ya Fumu Kimbangu. To landaka na ino jugement wana. Baindo bakokoma ya bango buku esanto wana Fumu Kimbangu ndalaki. Bongo bande ko église kimbangiste tango boze ko teya na Biblia. Bible wana yango Fumu Kimbangu alakaka. Buku esantu wana yango Fumu Kimbangu alakaka. Tokolikia na tango tokomi eze problème ya engagement ya banso. Ya engagement ya banso. Tango lo posopemba ze ko kana ko yako exterminer Afrika. Motambo toko contrôler ye. Est-ce que tu y bien? Est-ce qu'il faut continuer ko beta mbonda Yesu azaliawa soko pe batuni wapi Yesu ngo bisoto ko mona ye na lola mais yolo baki Yesu aliawa mbonda ngana zeko leka na nzila na yokibino na kati bozeko loba Yesu azaliawa na kontinatala ye komi bisoto ko mona ye na lola seka aliawa te. To traite makambo na kiboindo. Kinzonzi eze moko ya qualité ya baindo. Ba titre honorifique le posopemba ko pesaka prêtre, archbishop, docteur nani to tiango na ino mopanzi. 5 siècles nandambo to yambi christianisme, fui nango, traite négrière, esclavagisme, colonisation. Alors, tout ça la koboli. Fumu Kimbangu ateyaka nini na 1921 indépendance spirituelle. Ndenge nini tokoki kozala ba indépendance spirituellement. Soko tokotika bonzambe bakumbelaka biso. Po bonzambe wana mema nini? Nyonso ya pasi na kosisa kotanga te. Nyonso ya pasi. Ba viola basi ya baindo. Bandeko balandi. Ba viola basi ya baindo na lolenge oyo na ino ezalate. Au nom du christianisme. Au nom de l'islam. Oyo christianisme sali na est. Yango islam sali na ouest. Oyo islam asali soko na nord, yango christianisme akosala na sud. Même expression, même ezaleli, même comportement. Ba yeri bino mokanda,
mokanda wana bako chosifie le bino na kombo ya mokanda wana lobi bako bongo lobino bakombo bokomi bibwele na bango bokei ko salela bango mosala bokei ko salela bango mosala boni te na eleko to komi na 21e siècle centenaire ya Fumu Kimbangu to continue ko sala baye baze ko belela Yesu mais fruit ya colonisation misala ya colonisation parmi biloko ezeko sala mondela ko bakolala pongi malamu ebake Afrika bakobima te na mbulungu wana na bwaka bango poto zeko koba kotambola na Biblia lokwa mokanda politique ya Afrika ezeko tenir te bato balela ki awa élection salema to sali élection pouvoir échanger quand bato bakolobo continuité mais continuité de l'été ça la kaka ba France wana ça la continuité mais nini ebongwani toko s'attaquer te na président Félix Tshisekedi est un individu bango pe ba ko kuta cahier de charge makambo mingi bakuti et surprendre bango élection kolongola te kolton na biso ezala gérer na impérialiste et na ba grande puissance élection yo to kosala na mboka et ko permettre na ngote to e ko lingisa tete ore na biso soko ya Kisangani elongo ya ba Belge élection to kosala na mboka oyo et ko changer te possession ya bandoki wana ya impérialiste na bamboka na biso ya Afrika to sali élection pétrole longo ya ba américain na mwana te pétrole zebe ya bango alors ba difficulté oyo président Kasavu bakutana kinango ba difficulté oyo feu maréchal Mobutu akutana kinango ba difficulté o Mzee Kabila akutana kinango o président Kabila Kabange akutana kinango président Félix Tshisekedi ayeko kutana nango eko atale loto du susu moto ataba ba sango oyo ya manjoli njojo ba telemaka soi disant ba lukaka bolamu ya peuple soko ba ye na motu wana eko changer le côté salaire ya ba africain salaire ya ba congolais ezalaka fixé na FMI na Banque mondiale parce que ko sala ba élection yango kolongole loko wana plus grave tant que le gouvernement passé bazaki kutu ko meka ko telemela soko chef de l'état motu pour gouvernement baki ba pro occident yango ba compliqué même parcours ya président sortant Kabila. Est-ce que lelo salaire wana oyo FMI na Banque mondiale ba fixaka na bamboka ya Afrika élection to salaki ndeko ya ko bongola yango problème oyo to zenango yango problème to zenango lelo yango wana président Félix Tshisekedi ba kutani na makambo yo tango bazalaki na opposition libanda ya mbende ya bokonzi bazalaki ba ignorant soko to koti to kotonga bo soko to koti to kosisela bino etumba soko to koti mais ba koti etumbe yei makasi bakoti tumbe yei makasi bakoti pauvreté bakisami bakoti bazoko ko bakisa ata $20 eto na salaire à bato instabilité monétaire mais emitambo ele kaka bongo partout bongo bomonaki yango te na Côte d'Ivoire tango bakangi Laurent Gbagbo Alassane Ouattara koti situation de vie et c'est compliqué davantage peuple ivoirien lelo bakisa te lo côté na vie na bango on dit makutu te ke ba changer dirigeant yango ne songa nzila lokola bazalaka vertuseur lokola bazalaka momoni ya mosika bazalaki koloba ba élection tende ko changer situation de vie ya ba congolais mais to yoka na to fanda ndenge moko ne sika to komi lelo to yoka na to fanda to longola ba sentiment ba pasteur bazé ko mon intérêt na bango bolandi awa ndeko Denis Lesi a telemeli pasteur oyo abimaki azaki ko wanga na jwa mbongo epai ya président Kabila na tango wana pasteur wana eko sala soko veille patriotique
misolo ebele adwa kuna ba vérité bandi ko bima atikalata kozongisa un frontière atikalata kozongisa un frontière lopango basombela ye n'équipe basunga ye akomi ko finga moto wana moyibi mais soko yoze na bisalelo ya bosoto na nzoto na yo po yo swaki biloko ya moyibi yo swaki biloko ya assassin kasi biloko wana zepe ko peser sur yo tango reconnaître que bilamba oya assassin kabela kinga bomela kiango moto mais faut se débarrasser nango akoki ko se débarrasser na lopango basombela ete akoki ko zongisa bamfaro pakaki ba pesa ete akoki te ko zongisa misolo ba pesa pour na équipe maze ko nganga éveil patriotique ba yibi ba bomi pendant 18 ans mais yo moto accompagner ki bango message spirituel nini yo pesa ki bango le roba vérité bimi ndeko denilesi le roba vérité bimi ndeko denilesi ye ko dénoncer bango nyonso balia na ba omo susu balinga ki basala ko ba wangana denilesi ba ki tolia balia à quel plus loin alors biba mosusu ba betana makofi liboso ya parler de la nation wana ndeko denilesi ngaite bande ko balandi tozala mayele emoni liso ekotobolaka liso te motakoi na nzeta mbila na tongo apesi baye bakoya na midi mayele bato bazé ko s'acharner plus na gouvernement passé Kabila kenda ce pays mais tout na kabino parce que vous avez une vision vous avez vraiment une vision ta ba yindo ce pays kanga ba dirigeant na bino dirigeant ni européen ba kanga na ce pays dirigeant ni Europe ba kanga na ce pays Sarkozy assassin criminel au-delà de bimisa makanisi na extermination ya baindo ye moto aboma Kadhafi président ya bato boyebi bolanda rapport ya OTAN bolanda ndango tango baye ko yebisa ye touti ko boma Kadhafi aze ko seka alobi alingaki to koma wana bon to sala ni c'est comme azala inquiété soko mokolo wana bokomi koloba Sarkozy a garde à vue et suka wapi procès wana dossier wana o batilaka ya garde à vue basala CPI rien que pour un dirigeant africain Laurent Gbagbo mbula boni na CPI mais lelo balobi nini asalaka nini bakangaka epo nini te tozena lopango moko tata tikela biso lokwa tata tongaka soko ba porte zomi toze ko ndongwana po ya ba porte ba locataire ngafona bando mbongo na ndako monene lokwa na ze mukolo te ya ba responsabilité biso nyoso toze ba parents atambula toze ko ndongwana mais monguna soko akoti aya ko bundisa biso il faut to kata na ino ko bundana na biso na kati ya lopango il faut to s'attaquer na monguna wana azolinga ko ya ko boko to ya biso lopango soko to s'attaquer na ye ensemble to effacer ye to ko zonga soko to ko ba discussion soko to ko ba pe bon to so na lisu te lokwa banguna ko ko tia biso miso to fanda to bongisa to vivre boye yango loko se ko senga lelo na Afrika yango loko se ko senga lelo ko senga malelo na Afrika opposition na majorité bokoki ko zala te bambanda bokoki te ko zala ba ennemi politique mais bo zala ba adversaire pour ça la complémentarité opposition fa boye échec ya pouvoir faut linga bolamu ya peuple na ye yango wana ndenge bamboka na bango vivaka soko balingi ba ya ko bomba na Afrika na opposition na pouvoir na bango d'accord pour anime pour peuple na bango ya Europe vivre il faut guerre zala installer na Est République démocratique ya Congo pour na libela lokola ba ko contrôler ele wana te kolte kobima uranium kobima cobalt kobima bomengo yonso casterite yonso kobima po ya bolamu ya nani po ya bolamu ya peuple na bango mais boni epai na biso opposition na pouvoir ba kokaka te ko sangana batia naino ba tendance na bango mopanzi ba solola po ya bolamu ya peuple
et pas inabiso soko oyo bazalaki na pouvoir et bakei oyo pe bakoti balingi s'enrichir enrichissement yango misolo yango kofanda wapi et pas kaka ya manjoli njonjo charte de l'impérialisme bandeko balandi tokozala penza molai mingi te tokozonga ko mbalombala tolobaka biso liboso na bino kobunda kozongisa conscience makambo yoso tolobi tolobaka makambo mosusu na boyike makambo mosusu na boyoko totali bandeko ya mboka toluki conscience ya bandeko ya mboka ya ba dirigeant politique tolukaka conscience ya bandeko ya libanda tolukaka pe conscience ya peuple conscient a défendaka bakonzi na ye bakonzi conscient ba défendaka peuple na bango mais ce que yango est le cas en Afrique peuple a la conscience pour défendre ba dirigeant na ye ba dirigeant ba la conscience pour ba défendre peuple na bango est-ce que yango est le maka te mboke zeko senga 1 million libanda na FMI mais moto a détourné plus de 10 millions mboke zeko souffrir ezeko kenda koluka 3 millions libanda mais moto moko a détourné 15 millions inconscience yango tolobi peuple a la conscience pour protéger mabele pe ba dirigeant na ye ba dirigeant basa la conscience pour ba défendre le peuple ko pesa pe ko yamba yango wana spiritualité tokozala beba conscient soko tozongi na bofumu kimbango tokozala beba conscient soko toyambi message ya mokobi misala ya 1921 nesongi nzila fumu kusukiambu nzala mpanda na ngola bisoto lobi kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino banso bayebo pesa ki biso tango ponini te kimia ya fumu kimbangu pezala na moto asala ki ete boyamba biso lolenge elongo bani tata luzaya jo pyramide bango de bazalaki sima ya matalatala pe na eteni ya montage tokutani na bino na poso eseko ya pona manaka esusu matondo